Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Et indi balobi babota kaka. Babota kaka soki moninga boti foko sepelaka. Wana Naomi Ngolela la Cléopâtre. Balobi na minito ya zande mama wale nde likambo bandiko. Somo pas possible babota kaka. Soki muto aboti to betela ye maboko na système moko ya bien makasi. Sikoyo kobota ngo ba makambo nango pe kobima kilikili. Pas possible. Salut chers boutchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchous, chers abonnés et chers connaissances, ya tout yo penza na memeli bino Naomi Ngolela la Cléopâtre. Naomi Ngolela, comédienne na biso ya kitoko, comédienne na biso surtout ya ba français kilikili, batu balobi ke non, ye penza na ba français nde likambo. Alela français na niveau moko pas possible. Ye bise makam nyonso me kolongola nango français ti. Alela français alobi ke ye kutu lingala akokaka penza kolobango te bien penza te ye penza alelaka nde mingi français alela français na niveau moko balongola ye bandeko makambo eza ya kitoko ya isengo kandenge boyebi ya mabepe ezo ya bandeko kala mingi te bomona ngo na chaîne na biso eza ya koinda Naomi Ngolela na papa ya mwana soki batata ya mwana na ye batata bakomi kobima kilikili makambo eza ya koinda bandeko me na minito nanu tolobela nanu oyo Naomi Ngolela auti kobota ezalaki ndenge nini bandeko avant tokota na makambo nyonso tu na osenga nanu na batu oyo nyonso tu si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne ya ba conseil chaîne moko ya ba toli ya makasi chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que ça la biso penza o tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bafani ya Naomi Ngolela eske boza soki boza to senga na bino bo se manifester na système moko ya bien bo se manifester toza na posa ya komona bino toza na posa ya kosentir bino toza vraiment na posa ya koyoka bino bandeko bafani nyonso ya Naomi Ngolela bozwa bakiti na minito oyo makambo eza ya kobeba bandeko makambo eza vraiment nango ya koinda bozwa bakiti bo vanda to beta nano masolo oyo to beta ngo penza na système moko ya bien botia mwa mai pembeni botia mwa jus botia mwa sucré elo nyonso bo sepelaka penza komila bomila to beta masolo to beta penza masolo na système moko ya bien makasi botia mwa biloko akolia kote mosusu bozoliaka kote mosusu bozomelaka kote pe mosusu to beta na biso masolo na système ya bien makasi bandeko makambo yango oyo biso nyonso to bando mona lisusu Naomi Ngolela te Naomi Ngolela depuis si je ne me trompe pas depuis l'année passée à partir septembre abanda lisusu koyokana te ba raison na ezalaki ke non azana vacances kandenge zalaka yango bando mona na tenzoka Naomi Ngolela azaki nde na zemi bino moko boyebi surtout ba mama basi o basi babota bayebi déjà ba caprice ya zemi ndenge zalaka alingaki aye batu bayeba te balingaki batu ba suspecter pete ke non Naomi Ngolela azaki na zemi yango akendaki na ye ba vacances na ye kandenge zalaka. Allez, du coup, tu es comme on en a février.
ayi ko lancer moi ba photo bon ayaki moi munene moi nzoto kotaki alobi ke non kala mingi te na ozongela musala nanga bandeko ba fan kutu ya Naomi Ngolela bazaki tellement na esengo moko pas possible ba biso to sali pe ba émission pour na ko annoncer pa ba fan que non kala mingi te Naomi Ngolela azozonga bandeko depuis batu babando zela kutu il y a même de ces gens là babando benga maman yo pesa ki émission que non Naomi Ngolela azozonga boye jusqu'à présent Naomi Ngolela azozonga te bandeko na pesa ki nanga ba explication ka ndenge to pesa ka ke non ye moko nde alansaki donc soki azozonga etali kaka ye moko kaka na système a bien bandeko toyoka eka ba rumeur que non na mars que non Naomi Ngolela azana zemi dino moko boyebi kana monde ba comédien secret ezalaka nango te bango bazalaka penza bato secret te bango babimisaka nyonso makambo nyonso to babimisaka ngo bazalaka bato secret ata mokete bandeko bakomi kobimisa deja banyunyungu ebandaki ke non Naomi Ngolela ndenge eza boye Naomi Ngolela azana zemi bon biso tolingaka vraiment tozana ba preuve nyonso à l'appui toyebi ke non awa penza to lobela boye surtout te tindaki ka ndenge to salaka mutu na biso la oyo apesaka biso ba information ezalaka exact alobi na biso ke non jusqu'à présent na ofanda nanga na omona penza ba information exacte te na zoyoka kake azana zeme na moni yete moyen na confirmer exact yango biso pe to yaki ko confirmer te to vandaki na biso bien et du coup toyoka ke non azana Afrique du Sud Naomi Ngolela to vandi to lobi Afrique du Sud ye mutolobaki ke non kala mingi te azozongela misala na ye siko komi na Afrique du Sud ndenge nini bandeko kovanda ka boye to komona na ba TikTok Naomi Ngolela ye ko lancer ba vidéo na ye ya zemi aye ko loba ki welcome my baby, welcome, bienvenue mon bébé. Donc aye ko loba bongo bandeko makambo komi ko tambola kili ke no Naomi Ngolela aboti bandeko ngana zalaka nanga presete sikoyo nde to landeli makambo nyonso tu allez c'est sûr confirmation et que non Naomi Ngolela zalaki na zemi na minute okutu Naomi Ngolela aboti bandeko esengo to esengo te esengo kobota ezalaka lipamboli epai ya Nzambe ezalaka bénédiction ya munene de la part de Dieu. En tout cas soki muto aboti faut biso nyonso to sepela to pesa ye ba félicitations. En tout cas batu nyonso place nyonso bo landa biso bo pesa Naomi Ngolela ba félicitations. Kobota ezalaka facilité pona ba mama basi o basi baboti ba yebi déjà makambo kobota ndenge tambolaka. Toyebi pasi wana toyebi parce que la plupart des gens d'ailleurs balobaka que non mutu soki azana zemi donc c'est comme si aza tantôt plutôt akozala na bomoy to aokende parce que tout le monde a déjà ebela bato omona jour ya ko bota omoni soit peut-être mama ke bazongi kana mwana soit mwana ke mama zongi maboko pamba donc soki mutu aboti asimbi mwana na ina maboko yepe abimi bien makasi donc ezalaka ngulu ya Nzambe yango ezalaka bien soki oyebi ke mutu aboti moi ata message à félicitations esalaka bien esalaka bien makasi soki oza pe na temps okepe otaliye soki oza na temps te obengi pona ko féliciter ye en tout cas ekendaka nango kitoko makasi ba félicitations wana esalaka bien makasi. Donc na minute oyo Naomi Ngolela aboti oyo penza aza mwana na ya liboso te pona ba oyo bayebaka te pona ba oyo bayebaka te bandeko bayebaka te oyo aza mwana liboso te ya Naomi Ngolela oyo aza mwana mibale. Naomi Ngolela azalaka na mwana mosusu je pense que cette année mwana ngo akokisi ba 10 ans ou 9 ans mwana na ye penza liboso oyo aza mwana mibale bandeko donc obota na ye ya mibale auti ko bota mais makambo nango eza nango kili bandeko kandenge na lobaki na ibandeli tozo ya na émission mosusu pona obeta masolo ya makambo ibele ezobima
ezobima pona kobota tala kaka aboti siko ba papa ya mwana bakomi kobima kilikili ba makambo ebele bandeko ekomi nango pe kobima kilikili ba makambo eza na communauté na biso surtout ba comédien bandeko makambo eza nango kilikili to matato kita makambo nde makambo to kende gauche to zonga droite makambo eza nango kilikili ba makambo ezobima kabimaka na niveau moko pas possible somme mais biso nyonso toyebi na omingolela azalaka comédien na biso bon ebele abatu toyebi ki azalaka mwasi moko azalaka sérieuse bien que bafingaka bacomédien mingi surtout bacomédienne bacomédien kutu bafingaka bango mingi te mais oyo bafingamaka eza bacomédienne bafingaka bango mingi ke no bazalaka bandumba emataki ekitaka mpona bacomédien mais la plupart de cas Naomi Ngolela aza parmi bacomédienne oyo penza batu balobaka ke azalaka sérieuse na makambo nyonso oyo asalaka yango biso toza na biso presete tokotisela bino kala mingi te émission mosusu bino nde bokoloba soki ya solo azalaka sérieuse to azalaka sérieuse te parce que makambo ekomi nango kilikili kotambola. Et puis une chose aussi à savoir, surtout pour na bandeko na biso ya bastar bayebani bato ebele bayebi bango bayebani pas possible bandeko bavi na bango tellement ki ezalaka nango public donc soki kaka boti surtout soki aza na ndako libala te ata soki déjà mobali ya bala ki afutaki mbongo ya dot afutaki predot mais soki baza na bango ensemble na mobali te makambo ebimaka nango kaka kilikili makambo ezalaka nango ebele pas possible ba vérité bimaka kaka ke no mwana ngo azaki mwana ya mobali na ete mwana ngo azana batata misatu mwana ngo azana batata boyi donc makambo etambola kande kotambola biso moko toyebi donc na minute oyo makambo ezotambola na niveau moko pas possible pas possible surtout pour na Naomi Ngolela ebele ya batu balobi toyebi te eza somo bandeko makambo eza balobi ke no mwana ngo aza mwana ya papa moko te baza ba papa soki misatu soki 4 somo bandeko yango balobaka tambola mokili omona makambo eza ebele bandeko nanga makambo eza ebele mena minute oyo moyen to betango nyonso eza te lelo toyaki nanu na video oyo toyaki nanu poto informer bino kaka ke non Naomi Ngolela boti yango toyaki kaka informer bino toyaki pete ke non to betela masolo ya makambo mususu te mais masolo penza ya makambo mususu ezoya bozala toujours branché na chaîne Abisso bozala toujours scotché na chaîne Abisso en tout cas wana boko raté le côté même eza makambo moko ozo sala pasi pesoni de l'autre côté to senga ka chaque jour na ba comédien que non loba iza ebele je m'excuse na ba kombo na yo na bino mais bo sala kata moi effort moko boye moi effort ya koloba que non bomi pesa moi respect quand to monaka lelo to komi komona ba comédienne na biso mosusu ba bali bazana ba mandako ya mabala na bango en tout cas moi respect eza parce que okoyoka ba kombo na bango te soki oyoki bango mibale seki na mwasi na mobali bazana bango nyoso mibale na kati ya makambo mais quand dans les vides boye oyoka ke nom totel neti ba Naomi lufia kenda oui ye wana depuis babala est-ce que tout le monde a na ba minya aza na ete parce que azo mpesa respect aza na ndako libala azo s'occuper na makambo oyo penza etalié de l'autre côté ceux qui totali pe Sylvie Eseka ye wana na ndako na ya libala toyoka ba minya izate o alobaki o akendaki toyoka ngote pourquoi parce que aza mwasi libala azui ba conseil nyonso ndenge nini mwasi libala se comportaka lelo tokikoki pe kotala ba mama de la paix bango wana est-ce que toyoka mama de la paix keno ekendaki kitaki rien alors bandeko na biso ba comédien bon mi pesa respect
il y a pas longtemps awa to sala émission ya Priska Kanushipi yepe zemi wana elbimaki na bakombo ya batata kilikili. O zemi wana eza ya Vincent Chiluze. O zemi wana eza ya Vincent te, eza soki ya mobali ya boye. Donc makambo ezaki ebele. Pourquoi? Parce que tout ça, pourquoi? Parce que bazozwa bazemi na ndako ya mabala te. Bazozwa bazemi na ndako ya mabala te, bazozwa bazemi kaka kozwa boye. Bon comprendre. Yango donc soki aboti ezobimaka keno basana ba mibali ebele e mataki ekitaki. Ekomi kabongo la famille. Mais soki ozana ndako ya libala mbanungu oyo obima nango te. Pourquoi? Parce que mutu nyonso to ayebi keno eza zemi ya mobali na ye. Mais soki bozana bandako ya mabala te, ata soki mobali adotela yo ozana ndako ya libala te, bandeko ba rimere otambola kaka keno zemi yango eza ya batata ebele, eza ya papa oyo, ya papa oyo, ya papa oyo. Bandeko toyo kaka ebele ya. Et puis ba audio o ebimaka ebele. Réputation ya ba comédienne na biso eza mabe makasi. Ba comédienne na biso réputation na bango eza vraiment na niveau moko ya C makasi. Bobongisa na côté wana. Bandiko wana mwa information kaka bonne nouvelle to yaki kopesa bino kobota ya Naomi Ngolela aboti mwana na ye na Afrique du Sud des places o ya zakutu na minute oyo. Donc azama mawale penza. Donc asi aboti na ye na système moko kaka ya bien makasi. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, tokomi na biso na suka ya émission na biso kandenge toyebi. En tout cas, bossa la partage ya vidéo oyo, botia ba commentaire, botia pe ba j'aime et kosunga biso mingi makasi, surtout na système ya oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.